députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues les grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député toza lelo tokomi jeudi 22 octobre 2021 sans ezokende kala mingi te octobre ekosila la politique au Congo, tension sur tension. Moïse Katumbi à la recherche et à consensus en ce qui concerne la CENI. Vous allez les suivre dans cette émission d'un côté. De l'autre côté, il y a les structures de la société civile qui estiment que les chefs de l'État doivent signer l'ordonnance Mbangu Mbangu Pona Tokende Liboso pour l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Masolona député Bandekonangai ezali présence ya ban n'a parlé du peuple. Jean-Marc Kabunda a échangé avec eux sur grève ya enseignants. Ça fait 3 semaines que ces enfants-là n'étudient pas. Ils se sont décidés. Il y a kokende kokutana na président et assemblée nationale va poser problème na bango. Masolona député Bandekonangai et dossier ya makasi Isaiah Kaemba Mupepe Makasi Yambula la même chose na Loja Mupepe Makasi Yambula Ememi Bandaku Bato bazola la libanda c'est l'administrateur des territoires Ndebo Kolanda na kacha émission incursion kuna na territoire ya Beni babomi plus de 18 personnes et basali ba dégâts makasi et kuna Masolona député Bandekonangai ezapé insécurité kuna na territoire ya Fizi et collègue na biso moko alobi Banyamurenge abengi bango Banyarwanda bako kakoyeba ndenge nini ya ko se comporter zaka bango te soki balingi ko vanda na Congo bavanda na Congo. Masolona député vous allez les suivre au Kolandaye. Masolona député Bandekonangai ezali tweet ya Aminata Oyebimi balobi Tony moi ba ko gérer yemoko a comme ma responsabilité. Après, elle, Aminata a réagi à l'obi, et à l'okuta, donc comme une fois, on a vu photo à l'obi na place naïe. Masolona député Bandekonangai, dossier plus grave dans cette émission, Ezali Kibal Gold, Azo Buka Bandaku na wacha. Azo Buka Bandaku na wacha, ya batu pona koluka ba minere okomona ndenge bazo vuzula bandaku ndenge bandaku ezali kobukama parce que yazana posa ba minere compliqué na lingi to meka kosolola na koya kozongela eloko wana parce que ndena kosilisa nango l'insécurité à l'est toza pendant état de siège lobi na territoire à Beni ba les ADF to éviter ceux qui ba ADF ango bazaka to ezaka mythe les ADF basali incursion babomi batu ngate mutuna lobi il y a eu un témoignage poignant ya ndenge nini batu bakufi na place oyo ba militaire bazali. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient distraits? Est-ce que nous avons tenté d'entrer en contact avec les gouverneurs militaires tozuete? Mais sinon, Bandekonabiso bakufi kuna. Natuna kaka une question. Qui tue au Congo? Nani azoboma na mboka na biso? Qui tue les Congolais? Ezamutuna. La même chose, il y a une situation aussi grave dans le territoire ya Fizi, pembeni ya Baraka. Bamboka est belé et c'est vidé. Il y a l'un de nos collègues, un député, Onazo Zuelabino, son Bolanda, son témoignage. Aujourd'hui, nous comptons plus de 10 villages incendiés, de biens de valeur calcinés, de populations déplacées suite aux affrontements sanglants qui opposent le groupe armé Banyamulenge, Tuiguaneo, Gumino
au Local Defense Bilose Bichambuke. Ce que vous devez savoir, depuis un certain temps, Biboko Boko était considéré comme un bastion de groupes armés Banyamulenge, dirigé par le colonel de Chi Rukunda Makanika Michel. Tous les jeunes recrutés devaient passer par là avant d'aller dans les opérations criminelles. Que le Banyamulenge cesse de distraire l'opinion. Il n'y a pas d'épuration ethnique à Biboko Boko. Les victimes sont dans tous les camps. Et si vous allez aujourd'hui dans les sites de déplacés de Baraka, vous y trouverez toutes les communautés. Les Bafulirou, les Banyindu, les Babembe, le Bavira et le Banyarwanda sont là. Les Congolais n'ont aucun problème avec le Banyamulenge. Ils doivent accepter de vivre en RDC comme ils vivent en France, au Canada, en Australie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, sans faire souffrir tout un peuple par des guerres qui nous imposent. Pour la paix et la cohésion sociale, nous demandons aux Banyamulenge, s'ils sont réellement des Congolais, de déposer les armes et se comporter comme des Congolais. Boyoti, collègue Nanga Eli à Uvira, Nenge a lobby plus de 10 villages. Batu Batamboli. Là, il vient répondre à ce que Moïse Nyarugabo a lobaki. Aussi mon collègue. Alobi batika ko distraire batu bango banyamurenge. Pambate batu bazokufa dans tous les sens et biboko boko bango ne bazaki nango entre leurs mains na groupe armé na bango. A continuer à lobby soki bango bazaba congolais ba vanda. Batika ko luka ko bomaka batu nenge bazo boma batu wan. Il y a à boire et à manger dans cette histoire de l'insécurité à l'Est. Je dois rappeler que la fois passée, Nathiela Kibino élément, il y a Moïse Nyarugabo, Azoloba que, eza démarche ezali kotendre na kosala épiration ethnique, c'est-à-dire kosili sabanya mulenge. Et l'élite de Uvira plutôt, Aouchi Kolobawana Misare, alobi que batika ko distraire batu, ezana batu bazo viser bangote. Bangonde bazalaki bazwaka eloko wana lokola bastion na bango ya kesoki balingi bakutana pona bakende ko boma batabana bango bakeko boma batu ndenge balingaka. C'est quand même compliqué, ça me fait très mal parce que natunaka toujours qui tue à l'est. Est-ce que zabiso moko tozoboman? Est-ce que zaba paya bazo ya koboma? Et quel est l'intérêt derrière ces tueries là? L'intérêt, c'est compliqué. Ezana batu basala makambo ebele. Parce que là, Moïse Nyarugabo, tozana ye député national. Misare oyo auchi koloba, député national. Bango nyonso tozana bango na parlement a. Oyo alobi makambo mususu, oyo alobi makambo mususu. Tangu Mboso akoloba que vous les collègues quittez les groupes armés. Les 4 grands groupes. Je vais parler de ça ici. Je vais vous demander, vous, de quitter le groupe armé. Vous, les collègues de Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez le groupe armé. Je vais le dire. Ameminga. C'est compliqué. Na minute o na kaemba batu bazali banda, qu'est-ce qui s'est passé? L'administrateur des territoires s'exprime. C'est dommage et pitoyable de constater que nous avons connu une situation catastrophique qui a décimé presque la population de la commune de Kaemba. Cette pluie qui s'est abattue sur cette commune a fait des dégâts matériels vraiment insupportables. Il y a des maisons à porter, les gens ne sont qu'à belle étoile. Nous avions aussi enregistré quelques bureaux administratifs. En l'occurrence, nous avons le bureau de la DGI emporté et les documents administratifs endommagés. Il y a de gros arbres qui sont écroulés jusqu'à tel point que l'antenne, ce que nous appelons la couronne de l'antenne de Vodacom, était aussi endommagée. Et il n'y a pas eu de dégâts mortels, mais sinon,
nous sollicitons auprès du gouvernement provincial et central de nous venir en aide et sollicitons aussi l'appui de nos partenaires qui peuvent aussi prêter une main forte. Wana tozali na province ya Kwango, na territoire ya Kaemba, mbula ya makasi, mupepa makasi, ndenge tozoloba boye bandeko nanga, bandeko na bino bazolala libanda. Bato aturi ya bandako ekei, même ya ba bureau ekei nengo yoki alobi ya DGI, et le même phénomène esalemi na loja. Tolobaka yango pa pona kolobakaka. Tozali ko interpeller bino pour que bo agir. Muke kosomba mwa tol. C'est le moment où il y a leadership ya bato monanaka. Mwa tol ekoti kosunga bandeko wana bazolala libanda. Ce n'est pas seulement pendant la campagne électorale yo wana patron papa bonheur soki ndenge nini te. Okoloba nini ke ozalaki au courant te. Et salema ki boye na ilebo kaka biso yo ndem tutolobaki. C'est quand même une situation où les autres senga bato mutema malamu nengo yoki administrateur abeleli wana que ceux qui tozana bato ya mutema malamu bakoki kosunga biso masolo na député bandeko na ngai na lingina lobela dossier ya bana force ya kozela ba se décider ba kende na palais du peuple. Bien sûr na yoki ba musu balobi ba futela ki bana ba pesi bango 5000 francs ba tie bango na bus ba memi bango ti na palais du peuple. Mais nazolo baboy ezala ba pesa ki bango ezala ba pesa ki bango te. Mais les enfants ont droit de réclamer oui ou non. Oui. Parce que grève ils ont continué. Dès lors que ces enfants-là ont droit de réclamer, totika kotala ka ba paramètres msusu. Ce que nous avons aimé, c'est l'intervention ya Jean-Marc Kabound, Bayambi Bango, na salle ya congrès. Suivez-moi ça. Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Très bien. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier aussi en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ceux qui devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement de base. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Mais il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Je ne voudrais pas appeler ça réforme parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant lui. Mais maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre?
nous allons les résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, entendons-nous s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Parce que moi je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais qu'on puisse nuancer. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement. N'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avions déjà des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors, je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Vous m'entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ces pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ces pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras le corps ces dossiers. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins de cours. C'est pas un grand problème en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est leur employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le Parlement, avec le gouvernement, pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST
pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ce débat parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la Constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit l'éducation des parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je vais vous demander de retourner chez vous à la maison, avec espoir que votre message nous est parvenu et que dans un plus bref délai, nous allons nous y atteler pour rencontrer vos déshydratats et y trouver de solutions. Sur ce que le vice-président de l'Assemblée nationale a dit, M. Jean-Marc Aboundi, ce que moi je retenu, c'est qu'il nous a dit de rentrer à la maison, de ne plus revendiquer par rapport à ce qui concerne l'enseignement, car eux-mêmes ont pris l'engagement de poursuivre cela. Voilà. Jean-Marc Kabunda a échangé na bango. Ces enfants-là ont besoin d'étudier. Tant que tu as négligé l'étude, il y a des gens. Tokozalaka na ba o balongola kabilamba wana. Tokozalaka na ba o ba finga naka. Et tokotikala na mboka moko ya batu oyo yokaka mboka ya bizengi. Nde tokotikala nango. Parce que à cet âge, bana na biso batanga malamu. Bazwa éducation malamu. Bakola ndeboye babengaka que jeunesse et avenir ya mboka. Mais tant que bozotika ces enfants-là, la merci, surtout aux réseaux sociaux. Nayoki Trump, le président américain, les combats, la guerre, et comme guerre et la communication. Il y a ça, il y a bloc, bande naye, oya, kosala lokola nenge tozana WhatsApp, akosala ceux qui Trump nini, akosala nenge tozana YouTube, akosala eloko naye, il va créer ça. Toko bana ko utiliser. Mais biso toko utiliser ngona ndenge nini? Ya ko bana ko fingana, ko swana ko sala ba buzz. C'est tout ce que nous faisons. Cette liberté, on doit chercher la réglementation de ce secteur. Et le débat se fait sous d'autres cieux. Il y a Kolobake. Ceux qui m'ont attaqué Batuna, réseaux sociaux, qui sera responsable? Est-ce que c'est lui ou bien Zamokolo, réseaux sociaux? On va arriver à voter des lois. Mais le mal dans tout ça, c'est l'éducation Kakaozo est allé. Tango Zobima, Ovandi Nayo, oui. Ovandi nandaku oui. Ovandi nandaku ezabia. Mais tango bimi ozobima buzoba bazotala yo bazotala famille na yo. Okomona mutu likolo ya kosepela. Ce qui est loko nini swaka batu. Ozobosana que quand tu fais la vidéo reste. Namoni mama moko wana mukolo. Posana kende na victoire nazwa mobile moko ya kobeta ngai nalo. Mais c'est pas possible. Mais quand il fait ça oui, asali alobi mba délire na ye asali les a bien. Mais la vidéo reste. Age na yo anoko zanga bana ta. Maintenant bana na yo place bazali na baninga na bango batie vidéo bazolanda mama na bango. Otie bana na position nini? Pourquoi vous êtes si égoïste? La même chose na lobaka na bana miso bazosalaka buzo. Oui, osali délire na yo. Bo sekina baninga na yo moko profiter yo parce que ezana batupe baninga kwanga ya échantillon. Et au moni basi yo ba s'exposaka. Ezana batupe baninga ka basi ba s'exposaka ningwana. Mais bosa na que poussière etonda wana. Kwanga échantillon ezalaka na mabeleti. Ezalaka na poussière. Ezalaka na zelo na kati. Kwanga échantillon. Et mona naka oui, ozotala kwanga pembe. Teme luka oyo ba fongolité. Ezana mibali balingaka ndengwana. Oui osali buzz na yo, bazotindelaka yo mbongo na sepelaka na yo batindeli yo. Et après
baboti na yo wana bakolisa yo bao bamona pasi na yo mama oyo amema yo pendant autant de mois na libumu papa oyo anyokwama na yo même soki okoloba ke nasalaka yango parce que babandona ngai okoti corriger vie na yo te corriger baboti na yo. C'est généralement les enfants qu'on abandonne nde bakomaka bato. Mais famille na yo tie bango wapi? Les égoïstes. Tango azosala longoli bilamba asali bo ya moni bien. Mais tia sikoyo mets-toi à la place de tes parents. Bavandi kaka boy bazomona yo mutakala. C'est la même chose avec d'autres mamans qui font des choses. Na ba papa misusu. Biso ba villageois. Toyebi que le corps d'une femme est sacré. Eza oyo makambo nazo monate. Eza makambo nazo monate. C'est comme ça na yebisaka bande kona biso baza libanda. Boyebaka. Oui, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Boyebaka nini bozo sala. Quand vous encouragez les autres hommes na batu bakomi maboma awa parce que seulement bolandaka ba vidéo na bango mingi parce que seulement botinde la kabango mbongo vous financez quoi batu ya kosunga bango yo ba demini bao bazana ba maladi tala oyo nenga yena mwana botami na malformation. Non mais vous pouvez m'expliquer, il n'y a pas de problème. Eloko oyo epi elongisi ya kobina endaki na hôpital balobi nyonso eza mai non eza mai fale topasula eloko oyo po mai nyonso ekiti nga na hôpital na te asenga 2,650,000 po bakepiteli pole makoki eza te engi ya mwana pa nakende mpe ya honorable nasenga lisongi mwana ngayo abi motoye honorable. Quand vous sauvez la vie d'une personne, vie ya mutu kaka moko, combien vous serez heureux? Parce que kotika la na vie na yo ke osova bato, osova vie ya mutu wana. Tango kotangisa mwana moko ye, tango nakena kopesa baban, mukolo nakena kopesa baban wana, nasalisaka samba na ke kopesa na école. Cette fille-là était là, son papa était là, et sa maman, bon, son papa était vivant. Après, moi, papa n'a ya koufi. Papa n'a ya koufi. Je ne vais pas vous montrer son image, mais je vous relate une histoire. La fille est venue me voir, aye akanginga nanzoto papa. J'étais là le jour que Oya Kopes, Baban, mais mon père n'est plus. Il est décédé. Nazana mutu akotangi sabisote. Ce n'est pas parce que dans leur famille, bazana batute te batu bazana famille. Motema ya kosunga. Bao mingi bazana famille musala na bango ko wele le biloko amowe isoki akufi. Pono mona o papa leki, papa kulutu azo s'occuper na batu eza pasi. Akotika la zwi bana na ye, bao bakufi wana bakenda ta na balabala. Yazo biloko nyonso andeko na ye. Mais soki otali aza mutu azaji ko lukata eloko amalonga te. Pendant que celui-là s'est sacrifié, yazaki mopao ya eloko moko te. Azaka grand frère nangai, ya nangai. Yo siko bakotanga ka yo mkoloni. Yo siko bakotanga ko mkoloni. Ezana batu batela ndengwana bamona ka lokola baya kotika batu na moki. Oyo ya na yo bazotanga. Oleki na yo bazotanga. Yo pe ko bundati. Une bonne famille, ba famille na biso ba africains zo silaka ponani. Ezo zo ka mbongo te ponani. Moko kaka ndako zo mbongo ba msusu bavandi bakomi ndeko consommer ye. Akufi ba yeba kaboli ba bimisi conflit wana na bana na yeba zwi nyonso kufi. Mais si vous êtes dans une famille, vous allez vous compléter nde batu basala ka ba société ya minene. C'est compliqué. Ces enfants-là ont droit aux études, à l'éducation. Bazana droit nan. Mais de l'autre côté, ezande dossier ya seni ezosala nanu polémique. Moïse Katumbi abimi aketi Kenya asololi na population.
Je vous propose de les suivre. Consensus, tunasikilizana, tunatafuta consensus, tunasikilizana. Haina sawa watu wanekana kimya, kaka watafuta mapendo, unajua kusema mkini ende wapi? Tunasikilizana. Mimi namiambia mfungule mancho, tunasikilizana. Mfungule mancho pasi tuna besoin ya consensus. Haina vile. Bali kuna besoin ya consensus mikono mbele yenu wote kwa mbele. Nimebote mnatafuta consensus. Nimebote consensus ni juu amani bakie mumkini. Tunasikilizana. Mambo ya kudegoshe bantu tunakatana. Tunasikilizana. Haina ile politiki tunatafuta. Sisi wote mapendo yetu ni ya Kongo. Kama mapendo yetu ni ya Kongo, mikono yulu sisi wote. Tunasikilizana. Voilà. Pona bao bayoka kaswahili te. Alobi boye, tolingi consensus, to boye débauchage. Parce que ce qui olingi mboka, il faut luka kimia. Ndenge za boye, consensus za makambo aseni. Débauchage wana tango azoloba. Azoloba par rapport ya bato bazui sans que le parti batinda bango. Et puis azotuna kabatu, nana lingi consensus. Nana lingi mboka na ye. Eloko ngana koloba. Nous sommes na croisée des chemins pour notre pays. D'un côté, nous avons besoin des élections dans les délais. De l'autre côté, on ne facilite pas l'organisation de ces élections-là. Et nenge bozaboy, je le dis tous les jours, ngai choral na kokota te. Bokokuta ngate ke na komi koyembe la Félix Feti, choral wana nga na kokota te. Bokokuta ngate ke na bandiko yembe la viena nga Martin Fayulu na kokota te. Bokokuta ngate ke na komi koyembe la Moïse Katumbi na kokota te. Oh Joseph Kabila nga na kokota te. Pourquoi j'ai dit ça? Dans batu nyonso tu wana na tangi mutu na mutu azana choral na ye. Mais loko babosa na kezande ke ba choriste wana bazaka ba sans position. Na lobana batu a Kabila mukolo ya inauguration ya Congo Airways etozana aéroport ya Njili. Matata ponyo ayeko inauguré. Na salaka na interview tango azolo bananga bazo chango couleur ya Congo oyo lingaka mingi. Sango po batte ba couleur oyo lingaka ya drapeau national. Na lobana bango. Bomani mbunda oyo wana ndeko oyo akufakia azaki na mateki. Azo beta mbunda. Do yembeli raisi. Do yembeli sokine bazo kumisa Matata, bazo kumisa Kabila. Na lobana bango bomani mbunda oyo zo beta. Ebetela Mobutu atika yango. Kasavubu nde na ebite soki babetela mbunda model 1. Ebetela Mobutu atika. E komisa Mobutu lokola bazwa même photo ya Mobutu batiana mapata yozali susu mutu amokilite okomi nzambe. Metangu Mobutu akei akeko kufa yemoko enterré na batu soki 4 na Maroc, le maréchal. Je vis la vidéo ya Maman Bobila. Je vais peut-être vous chercher si je pas en trouver. Maman Bobila kaka nande konaye ndeba komi ko kende ko kanisa le 7 septembre nde mukolo Mobutu akufa. Nani ayebaka lisusu? Nani ayebaki? Bake kaka ye nande konaye bake ko déposer gerbe de fleurs na tombe ya maréchal. Tous ces gens qui chantaient pour le maréchal, babo sanaye.
il est allé mourir seul dans le Maroc. Mouzé vient, Mbundawane Beti, jusqu'à ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, à un moment donné, aboyi koyoke la bande konaya kutaka ba chen Tshisekedi wa mulumba alobi azana problème baken akende kokata bilango ainsi de suite. Suka Mouzé akei Mbundawane Tikali les choristes. Joseph Kabila ye awa bayembeliye nandenga kosakanate. Mais Joseph envie azomona comment place bachaki photo na yena ba parti politique bazo kitisaka bazu ya fachi bache. Et batouana bino bokanisi ke bali les choristes. Azomona comment on est en train de l'empoignarder au dos. Les gens qui faisaient des courbettes devant lui, ba o bazalaki raisi kaka yo ainsi de suite. Ba komisa ki nzambe. Mingi raisi mingi ba siège ya peur de ekauka. Bokende na enseignement tellement que bango basomba kanda kute musala na bango ndenge bazawa na kofutelaka 18 ans ya pouvoir et loko moko te anyanya wanyanya oyo baloba ipana ngai kuna nyongane ongane suna beni jamba anyanya shaze kalumba yeah anyanya shaze kalumba soyi yeah enonyenga na kisolo shokolo fumbe enonyenga na kisolo shoko ya fumbele shaze kalumba enonye kumena na kisolo shoko ya fumbe ezala oya pumbu ya SNCC nazotuna Fabien Mutombo ezo umela papate ezo umela tozana posa mbongo la SNCC zana posa mbongo bafuta nanu nyongo ya mbongo nyonso bafuta pourquoi vous les laissez là-bas tozomona ka ba de guerre pire zowe ba de guerre pire oyo bongo peper de oyo vandeli nini nanda kwa SNCC baza kuna vimba nzembo ango ekenda wapi o vimba les choristes tango bazalaki kolobana Kabila heureusement Kabila quelque part là zalaki sage parce que zalaki balobi même temps bazo s'attaquer na Félix Antoine Tshisekedi balobi batie ba vidéo voilà président biso tolingi ko kata libala Kabila na suka alobi na monsieur est-ce que vous pouvez d'abord prier parce que il n'y a pas un pasteur ici basambeli Kabila zo seka bango après alobi na bango chacun portera sa croix. Le pouvoir, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le gouvernement, c'est le président de la République. Soutenez les chefs de l'État. Bayokate? Lelo bazaji ko loba. Soki azamwana mobali, abo malibala, abo ma coalition, soki azamwana mobali, Félix abomi yango. Kabila akei lelo tozana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous ai parlé d'un truc qui se passe. Batu babandi ko fingana nazotuna bango bino bozana pouvoir boko finga batu pourquoi même Kabila a utilisé sagesse moko boy ya momemimaki aswa na kate abunda kate quand vous avez le pouvoir musala batu misusu wana bazoluka ndenge nini akozwa pouvoir yo zanango yo koswana na bango te parce que kokweya on doit avoir un discours rassembleur ezama kamunyonso te oyo afingi Katumbi afingi Bemba afingi Fayulu jusqu'à cause la caricature on met Félix Antoine Tshisekedi seul contre tous engai tambo place na vandi okolobananga te bokende ba choriste toyebi nini bozoluka vous ne travaillez pas pour les chefs. J'ai dit ça aux collègues botika ba sentiment c'est vous qui avez le pouvoir l'opposition ba kosala makambo bazo sala. On doit tenir un discours. Lobby, de voter loi, on a PAJ. PAJ, qui est le président, c'est le prof Mbata. Il va se retrouver sur les réseaux sociaux micoloniaux. Que deviendra cette séance-là? Est-ce que nous allons nous mettre à réfléchir pour nous voter balwa ndenge sengeli ou bien to kende kuna oya kangi binemina oya bandiko bwakela mbwakela suka ko barde? Pourquoi on ne peut pas comprendre ça? Nous restons là-bas.
tout celui qui prétend être avec les chefs de l'État et qui tient un discours séparatiste, divisionniste, qui tient un discours quand nous tenons un discours rassembleur, nous savons pourquoi nous tenons ce discours-là. Comment on peut la liberté d'expression? Intolérance à modèle one, bolingi mutu alobate. Mutsoki alobi bobandi ko finga tongo midi pourquoi? Ce n'est pas le sens de notre combat. Notre combat est basé sur les valeurs. Parmi les valeurs, il y a la liberté d'expression, mon Dieu. Parmi les valeurs, bisoto zali ko prôner la liberté d'expression. Oto bundela. Binosko bo uti wapi? Intolérance bolingi mutu alobate dès que mutu s'opposer na bino. Il faut beaucoup finga ye beaucoup caricaturer beaucoup luka ba problème. Tala nenge beaucoup na ba coalition na ba tous. Moi tout ce que je disais à mon vieux Martin, lobi na moni photo. Ba ke kuna ba se retrouver na ba mova na ba nani, ba ke na Monisco ko kende ko fund. Ça j'ai toujours dénoncé mon vieux Martin tika. Mon vieux Martin tika nzela wana. Même tant que ba zubino photo wana, vous vous retrouvez sikoyo bino wana na ba mova. Qu'est-ce qui se passe? Naba Chadari plutôt. Mova na évité, na mona ekala na évité ceux qui les profs à kenda wapi. Nazo tanga ka epam. Prof, bonjour. Hein? Vous vous retrouvez là et comme qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Mariage ya malamu. Obo kotiko sala. Ezao wana ya kosala na ba oyo ozachiko. Vous étiez en train de reprocher à Félix d'être avec Kabila. Maintenant, ou bien Zalaki Bitumba yake, yo kabwana na Kabila, bisoto sala ne mariage. Voilà pourquoi je ne cesse d'interpeller la conscience de mon vieux Martin. Mutokolo babiloko wana kaka ngai monsieur Tam. Je suis témoin. Yango bozomona, des fois ba photo mususu, je suis entre les deux. Je serai toujours entre les deux. Je ne ferai pas les émissions pour na kofinga Fayoulou, je ne les ferai pas, n'attendez pas de moi. Et d'ailleurs, l'éducation en kofinga na kozongwa. Biso na mboka kuna to yeba kana biso kofinga te. Je ne ferai pas les émissions à que oyeka kaboye. Oh Félix azota la télé. Je vois quelqu'un qui m'envoie le message. Félix azota la télé. Bino bato bozana Félix. Je soutiendrai Félix toujours. Je serai avec lui. C'est le sens de notre combat. Ovandi wana, o Moïse azosala, mikolo oyo nyonso, kofinga Moïse, kofinga Moïse. Kofinga Moïse. Moïse, kaka nena yo tia lancé ma consultation, ce qui a commis mon union sacrée. Mais jusqu'au moment où j'ai fait les missions ici, Moïse est de l'union sacrée. C'est-à-dire, il a accepté le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Cela ne l'empêche pas, Yakoloba, Oyamoni Mabe. Et on les voit partout. L'homme est parti, l'argent passe. Pour nous corrompre, Makambouaram, c'est Eliezer. L'homme est parti, l'argent passe. Makambu Yasseni, c'est Eliezer qui va débaucher. Bino. Et Bozo Bimandengwan, je tiendrai, moi, mon souhait, ce devoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi Tchapwe, Jean-Pierre Bemba Gombo, Adolphe Mouzito. Comment on a bangoté ensemble? Mboussa Nyamwisi. Comment on a bangoté ensemble? Toyebi parcours. Ce qui n'a l'objet que soutenir, ce n'est pas que Ngana soutient, soutien Bazaba Moussous. Le pouvoir qui est là, c'est notre pouvoir. Attends ceux qui n'ont vu l'autre côté. Attends ceux qui ne bénéficient rien. Mais c'est notre pouvoir. Toyebi pas sinango. Mikolonio so na zotie la kabino ba image ya biso na front. Tikela bango bazala ba journaliste professionnel, mais biso toza ba journaliste patriote pour l'intérêt du Congo. Tozali kokoba. Quand la micro na biso ba bengi ya tuberculose. Tozali ko sala musala. Des fois, mais c'est tambo avec ces combattants que vous voyez là. C'est pas pour rien que vous voyez. J'ai beaucoup de respect pour Nabana Mibaliwa. Nous avons un respect mingi pour nos combattants.
poto ebani nenge to zalaki na nzeli tala même temps to kutanaka ngana bango donc ozomona eloko moko bo de plus naturel quoi parce que to zalaka mais ba choriste oyo baye babeti mbunda oyo baye les combattants biso ne to mona bozo tambola boy moko na bino akoyiwa et je défendrai ces combattants là quel que soit des fois ba mususu ba kozala na bango manipuler ainsi de suite yango moni tango bayaka na ndako ata soki na kanyi mutema na kobima kaka Joseph et pour là. Et quantité vous allez organiser bien. Vous allez organiser. Parce que tant on a tout niveau, on a benga kingai. Ils apprennent le bailo comme parce que oyo akobenga ayewa na ba mutu akufi tozoluka transport opesi après ba mususu baye mutu we eloko nazolo ba waneza ya solo komi wapi tâche na biso wana komi wapi ouais biso mo ebi que nous avons mal organisé pourquoi tout dans la unité tout le système mo to benga ba mafia bon bah ebanke ayebi de les en RB limisa bango o so mona weza assemblée limité ba to balala la bango la limité ba kena vérité ba kena gomete ba kena bureau mutu te ne biso to sanga to bité to za honorable la biso ayo kakaba to koma na ndaku na muso ko edebi biso est-ce que le problème na vino ezali papa ebembe ndeto ya ebembe ko tara na morgue. Bon, tout le monde a devant caméra, entre parenthèses, et bien que tu as un morgue. C'est bon, et bien que tu as un morgue. Bolingi bolo ba pesa ki mongo te ba pesa biso moto tambo tata les miens eza moins de $50 biso mongo ne doit pas ça na yo qui est parti ba pesa ki mongo non bien ouais ça entre parenthèses sur to sola on sait que kata caméra sur to sola moi c'est kata caméra on ba tout ba ça ba reconnu biso tambo la bureau
alors que tokoloba mamosuku ete so lito explique au clair kata kamera nde to explique au clair bilongo te sa yo lebia ele moto yokusani nalobi boye mpona bati ebemango ezali na minute oyo ebembe eza na Saint Joseph totika wana libanda wana mpo batiaki na kati topesaki nini mbongo ekotaka nini nde toki lelo totika bango bakotiaka na kati mbongo basengi biso lowa 250 000 biso totambola na 60 000 francs congolais biso toowule nango totambolika oyebi biso mobimba yo mwa mombele yo oza na ochadi yanga ntie nazotuna est-ce que boyebi ke ngana ngana moko ya bino ya biso ya kati ya nayebi bino boye problème ezali mbongo ekota na morgue biso moto nabakisa combien ah eza 60 000 ça 250 000 ça combien déjà c'est bien calcul 196 000 francs congolais auto manqué de la chaîne ba population na yo papa to ko le la pala opoza yike azai yike la biso na mombe azabe nganja ebi douleur avec la charge azana la charge za diseke yoka nalobi boy kama mbongo on a dopesa bino ça va merci mais nalingi quand même napesa bino lisusu conseil moko merci naloba na bino monika ndenge bozoya tozosolola toza bamaster toza ensemble parce que nalobaka na bino sans koflatter bino que ba vrai bakolo pouvoir ezalaka babino ce ne sont pas ces cadres là parce que nayebi makambo ezalaki kobima ntango ya babito tozoyokana ti même ntango ezoyinda basalaka recours epa na bino mais kaka bino wana des fois nde bakoya lisusu bapesi bino mwa mbongo boya lisusu koatake nga on appelle ça bien, ça va? Merci papa. Ils a 200 000, n'est-ce pas? Merci papa. Alors, on va ici moi parce que moi maille. Ça va? Bon bah qui? Mon limbongo le baki ya café. Le baki ya mbongo café. okosala ndenge nini bandeko na ngande bango wana na ngonga yake mutu azate leader azate na balabala mais c'est un seul au risque de sa vie nazo sukisa nani avana sukisa na dossier Kibali Gold nazo lobela makambo ya tweet botala tweet wana minata balobi toni moi bazo gérer seul après ils m'ont croyé qu'on corriger donc ils en a battu bavanda kaka ndenge wana ba créer problème ba créer awa toni moi ba saliboy oyo asaliboy non
soutenons-nous mutuellement tout ça la musala place tonia sali ya mabe tolobi wana eza mabe papa ya malamu bolobi wana eza malamu et mais oyo komi na niveau ya ke ba kende kuna parce que il y a les gens bazali na Kinshasa ba fongoli ba maison ndengwana ba fongoli bon biso to ko banda ko protéger yo contre les attaques mais kaka bango wana bazolo ba ke ba ko protéger yo bango moko ba ko banda moko na bango attaquer yo na ba ko sala kaka ba groupe mibali ba o ba attaquer bango ba lobi omoni ndenge tozo sala et puis mbongo combien bazo senga bato na weji kuna komi ba $2000 ba $2500 pona nini ko sala biloko ya bato ba finganaka nana ebité félicitations na ndeko nanga Kalonji Ogi. Il vient de terminer na UPC à Silisi na droit économique, je crois. Et cher Kalonji Ogi, moi na terre jeune, très sincère félicitations de Gonanga. Parmi les rares députés qui se sentent proches de la population et qui n'ont pas changé leur vie. Totambola kaka boy totambola. Biso kaka na population. Ndengo mona ka ipananga batu bazoya batondi. Na longwe awa na kena Kabinda, na biro ya Kabinda batu batondi. Les doléances tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on a des moyens plus que tout le monde, c'est parce que seulement nous avons la volonté. Félicitations chers amis. Nazolo bela Kibali Gold. Boyo kanga bien, nazo sukisa awa. Bande konangai. Na lingi botala ba image wana. Ici, nous sommes à Mongali, Soussiat Mongali, à Durba, dans la cité minière de Durba, là où un groupe de jeunes viennent de mettre feu sur le bureau du Soussiat Mongali. Ici, nous sommes à Durba. Également, le bureau de l'ANER saccagé. Voici, bureau de l'ANER. Maison à matériaux durables, regardez. C'est ça le gouvernement. Voilà le gouvernement d'aujourd'hui. Opérateur Ouyou. Voilà. Voilà. Opérateur anajitia mu danger akufe basi. Asepeli kokufa naye. Kaa pona mbongo. Seba pesi ya Emilio akosanza ngo, akolia ngote. Tala. Tabino moko.
Matériaux. Briques cuites. Ouais. Merci Chilombo. Omoni esika batiaki wana niko na bango wakati penyani eglize babandi wana nde bazo soki ndako eza makati bazokende nango ezozoka machine te machine bandi déjà. Bakwa isi ndako ata moko te. Bakwa isi nano te. Bazolinga tomona nano. Ok. Ndako ya liboso yango wana. Ok. Ok. Monsieur le ministre, je pense bien que vous avez vu la première maison détruite. Je pense que vous les voyez très bien. Vous voyez la machine avec la première maison. Voilà. 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 Vous les voyez, je pense. Vous voyez, je pense, il y avait une grande maison là-bas. C'est déjà détruit. Yeah. Vous voyez, il y avait une grande maison, sérieusement. C'est déjà détruit. Voilà. 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 Ok. Donc, comprenez qu'ici, les gens vont mourir ici. Donc, nous avons accepté la vie ou la mort. Ici, il y a beaucoup de maisons. Donc, ces gens-là veulent détruire toutes les maisons. Je pense bien que vous les voyez très bien. Ok. Ok.
operateur ya kokufa pamba. Kokufa na yeye kokufa. eza molai bakofuta na motu nyonso akoluka population ya bandai kati na bango tu bango tu bakofuta buka na yo eza mabe te tous les ministres aza wana akoluka biso nyonso okoluka biso tu mabe te soki boloi ndenge bozobeta monoko kele. Koneme mirwane kobuka ndako ya bato aya boyende hey! Signale ye signale ke ndako wana eza te eza tala kota nanu na kati akende nanu ndenge nini bazobuka bandako batracteur wana ezobuka na bandako ya kitoko wana bozomona. C'est parce que seulement Kibal Gold azo élargir champ d'exploitation na enawachi ya ba minerais bandako ezobuka mamuto akoloba nini. Les gens sont dehors parce que balingi bazwa minerais. Minerango wana, nous bénéficions, nous attendons, bapesa biso projet de loi financière oyo bayaki nano, budgétaire. Total d'abord, minerango ezokotsaka combien? Awa na mboka na biso. Na budget na biso. Minerais ezokotsaka combien? Il ne faut pas que notre bureau vienne nous remettre bas documents na veille. Eza bien te. Donnez-nous le temps de lire. Total, mbongo ekouta wapi? Wapi bokocha yango, ça nous permet d'avoir un débat équilibré. Nazolo bana bino ba congolais. Ba kinois, bande konanga ba wewa. Et comme trop ba utiliser kabino à ce point. Kaka bino wana vie eza malamu te, kaka bino wana bazonyoko la biso, mukolo deke ba interpeller batu balatisi bino ba poro bino wana, nzela na parler du peuple. Vous allez menacer tout le monde. Parce que seulement ba peso 5 000 francs. To 10 000 francs.
C'est pas possible. Et c'est la même chose. Mukolo budget bokomona ka boyena mbunda bobandi koyemba. Bozo yembela nini? Biso nde tokoyebisa bino nini ezana kati. Est-ce que boko se retrouver to boko se retrouver te? Laissez le député travailler parce que vous les avez choisis. Bino nde botinda biso. Vous voulez nous faire travailler dans quelles conditions? Il faut total Kibal Gold yangoan. En compensation basali nini? Toyokika ke bazo augmenter la production, bazo augmenter production. Mais production on a besoin augmenter et le Congo bénéficie de combien? Banda kwa batwezo la landengwa. Des villages ba comme koraser ba village. Koraser ba village. Na senga kana ba collègue nanga to se complétaka. Les élus de là. Boza wapi ndeko nanga yo alobaki nanga alobi bazairo lobelaka te et ozairo lobelaka te. Mais wana ozair te papa. Ozair yango wana. Mais ce n'est pas possible. J'ai cherché d'entrer en contact avec le responsable à Kibal Gold. Nayeba qu'est-ce qu'ils font là-bas? Nazozo mutute bango wazaka ndengwa. Kibal Gold ne doit pas venir ici comme un nouveau colonisateur. Azo sala oyo moni malamu ko sala. Bazo bukaka bandaku ya batundengwana. Je les ai cherchés pour que Nayebake, Basala Ndengenin, il y a eu des compensations. Qu'est-ce qui s'est fait? Les codes miniers Zolo Babo, ceux qui vont exploiter Nasimanango, Balonia Tabanzete, Wapi Balona Kabanzete. Et le Komogote, Naloba Bino na Mwanda Awa, Bazo extraire pétrole, et pas Perenko. Et puis Basalini, Kendo Kokuta Babirona Bangona ba conteneur. Mais on ne veut pas prendre conscience. Mon commandant leader, mon koya Kouan Kuna Bapesa Kayema Mbongo chaque fin du mois, avant d'anaï. Avant d'anaï, ça. C'est compliqué. C'est compliqué. L'ikolo ya koluka minere, libabe tozala kanango yangoan. Cette population-là est en insécurité. Bazo banga koloba. Parce que Kibala zo buka banda kunenga zo buka wan. Na suki sio anapona lelo. Bande konanga likamunga na koloba na bino. C'est que pendant que nous sommes en vie, vous avez la possibilité à construire vie nayo sur les valeurs. Si vous avez je vous ai dit hier, on s'attaque à Marie Missamo qui est déjà décédé. Les gens sans cœur. Les gens sans cœur. Ceux qui ont la possibilité à construire ceux qui ont la possibilité à tenir un discours ya kusangisa batu sala yango jouer ce rôle là tozana pose attention to mona njo Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez le groupe armé, je vais le dire.